Bonjour la famille, bonjour la bignonioso. Tozolanda Mama Thérèse awa. Mama Thérèse azoba muto ya bomi théâtre bokoye baye. Mama Thérèse lovunu. Bato ba bomi théâtre ezandeti bino ba Mama Thérèse. Ba Mama Thérèse ya bobandi théâtre kala. Mama Thérèse oza artiste ya munene. Mama Thérèse SP Bimi, Mama Thérèse toyeba ki ope et pas ya Belle Vie TV. Mais Mama Thérèse ya okoti na SB mba moko oza bakuku o si la mams to boy te fo fula mutu fo kumisa mutu mais bino boza ba yaya ba Mama Thérèse ba mama topi ba via bino nde fale bo sangisa ba leki ndeti Belle Vie ndeti sila bo sangisa bango po boyebi lelo famille libota na pana bakuku oyo kati mais bino boya bo pelisa su moto bo ba tokoye ba bato ba bebisa théâtre tokoye ba bato ba bebisa théâtre Mama Thérèse aza bino mutu bo bebisa bino mo ba théâtre bino mo ba leader bino mo ba kondi mais bino nde boko bebisa théâtre bo koma ba fan ya ba sila ba fan ya ba Belle Vie Mama Thérèse aluvuni botika tolanda na émission Mama Thérèse bongo tozonga merci dada mwana mama top wana oza no na raison mama top boye bloka kinga to tepe ki bloka inga po makambo ya émission ucho lekana ki wana nde pa benga nga to solo laki après ko solo ba émission nde na mona ka efase ba voice sur tindela anga ma to pa tindelinga ba voice afase façon point esika moko to na monike ona lobaki top bembela yo kufa nyama na yo na ebi oboye top makambo sabo na ebi yo on esika mo tele fingi nga to solo bien ti na swanda ko pa na zwa yem tatine nga ba commissionnaire wana tant to uti lubumbashi na maman olive poto kabwana tola la chambre boko te zaki propre kaboli to kaboli 1h du matin amsuna lobaki muto abota edika mo moni tinga net na aboyi ndena sina boti sabna komi mukolo bongo na zo rankine ya sabri na tena la tango na nzoto na camarade na non c'est ça la maté na ko kanga menemi na camarade na ngate pona buzoba mo sabna salaki. Le réponse c'est ça qui que maman éduqué moi là parce que au bota yango ni luka mabe yango wana to lo bango boye binemi o bota mi lelo to ye bango plus tard to luka ndoki atendo ki ka biso moko mais oui to luka ndoki libanda poani ndoki biso moko ba tu ba ko bloquer nga ba olimba oui je te dis bako bloqué nga ba olemba ora na ngeli tungisa bato ntipi maloba no yango eza pe mama be ya so benga nga émission te ponga so maloba nga mabe ba mabe wana ezande vérité bolingi mutu mora ye na libanda loba maka mususu akima émission pour ko koloba émission te mais libanda loza mutu mabe ko lika bat balika émission seconde Gabriel ba bongo aloba polele za vérité likambo ya yebiti siko bomona ngwa shoka bato ato tangeli nga leona lobby donc on a tenga pe mananga na sali peka mutu te lokwa mutu azanzambe te biso tout okutana na mokili na musala na mutu garder distance na to za bombo so na bani na ke fuka ma fenge pardon na dodoko to za ande ya sepe déjà oko bloquer mutu ya sina mabe olingi esu pembe noté pembe noté attention les personnes mbote za ya semblant de tout personne pembe noté to za ka bon ti liboso bona eba na ngate ke bloquer na ke ka na pese mbote na mbia kande na yambakai nzoka na motema à ça soit ma distance mobo ce qu'on est na bien ngobo n'a pas garder distance il paraît que mam c'est pas bloquer bande wa groupe na boye baté na senda na yo zavana ye te o mino boba ko zana yo wana boye ba pe mwanda mo te to beta kama sola batute na SB ngom so hôtel biso na tournage toza ba site te batu ba vandi boye pena bo vandi bo bandeli batu ti bo sisi bo kana komba batu te bato babimisa bato basongi et pourtant pour moi pe tam so bakanga ndo. Voilà la famille boyoki Thérèse nani bamisu bakanga bango ndoki Mama Thérèse semeki nanga muluba boma moto boluka kimia tala ne bato bazokufa tala ba artiste comédien ndenge bazokufa boluka kimia. Merci bandeko bola équipe partager na lobika vérité famille Bakou famille Libota on est ensemble eza likamuna drapeau eza to te koto lobi boyko te ngala lobika o ngai na remarquer et pas ya Thérèse. Merci bye.